Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Biso bana na yo. Toye liboso na yo. Tondimi kotika kindoki. Totosi eloko te. Yokela biso mawa. Tokozongela lisusu te. Libisa mabe na biso. Boye tobondeli. Amen. Amen. Papa Losambo Sili. Papa Losambo Sili. Totel Malikolo. Papa Losambo Sili. Papa Losambo Sili. Papa Nalobi Losambo Sili. Papa Nalobi Losambo Sili. Vous avez un dokia solo. Vous avez un dokia solo. Jésus. Jésus. Papa. Papa. Vous avez un fantil, tout vous avez un théâtre. Pasteur. Papa n'est pas boxeur. Papa n'est pas boxeur. Na kope kubeta. Na kope kubeta. Yesu na synagogue abetaki. Yesu na synagogue abetaki. Oh, ils ont fait un maïs. Ils ont fait un maïs. Na mwana kene ngai. Ndako ngana ndingina. Ndako ngana ndingina ngali suje. Bina Pentako. Bina Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati, comme koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi. Totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Obizonyo zona filore boutique. Tokotana biso tolata. Voyant Simba Bogar Tala, hey, ezali na ndenge na yo mwane,
balobi tokota lelo biso nyonso na bilore boutique tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesali na ndenge na yo mone Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Pendant qu'il y a le 7 juillet, mais le 10, toujours sous qui ça. Bateau ce qui m'a monnaie avec un cadeau dans la main. Et maman les choses pour la champagne. Oh voilà la mille qui a la mille la bidon c'est bien vous voulez la moi ya vous va sur ngamo pela mela mamuke ça bien ouais babi bana poto bien somo yango ndete bisaki bino ya tombola toza pena awa na yemo au grand pote même mama bidor ambiance ezoleka kitoko ne lengi en tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama tombola ya boye ezalate tombola ya boye na lobi ezalate ezalaka awa ni pareil chez mama bijou bidor toujours na inter toza toujours na matonge awana komi ya kalamu toza wana irebu A37 bus abi ane makambo abi ezalaka nega to ebisa bino guys atoka so ekili for vanda for vanda oza très à l'aise abi Didi Mbole la canadienne ozala toza na ba chileti la cadette awa toza na ba belo veut dire que eza oinda à référence j'étais Zali. J'étais tout ça qui comme voilà, il y a qu'à coller la tête. Moi, on a bien Sindega to exake bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi ke za koyinda batu babandi kolia vedi ke na biso bino batu babandi kolia de toza na mère na biso awa mère numéro 4 allié pe aye mère na moni olia na ce pays olie ni mère ona mona Sylvia merci bena vanini. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment. Veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali, vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que maman Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'or na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.